Kilongo TV. Kilongo TV. Amotema natana Yeswe bilakana ye ekopolate ekolekate suka ekoki. Et ça bien là namoni bandeko bakunda sister bakomi presque après tokokumisa nkolo elongo na bakunda sister.
Isso
Vous savez, il y a une chose. La Bible dit que personne n'a monté. La Bible dit que la mort est la malédiction des contextes, c'est un chemin où tout le monde doit passer. Le problème c'est quoi? Et pour moi la mort m'était. Est-ce que vous pouvez nous dire pour la même mission? Jésus, Jésus.
Likambona tango na yango toza ana parler du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre ya ta balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa l'esplanade ya parler du peuple des fois tete kozala awa to bondela nkolo elongona momu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi to kozala awa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi 9e édition na bengi bino boya bota la place en toza Oza Mikili Apotoza Bongama déjà Yaka Kinshasa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi on a parlé du peuple. Ngana yeko zo déjà possession tala ndenge na zo possession mosakol na bino yeyo les prophètes internationaux mikolo ba ko bien nga révérend prophète yeko zo possession ici au palais du peuple. Tokozala na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres. Bana notre père tozana ba bana notre père biso yeyo tokozana ba awa. Basi ya kontima tozana ba moi les hommes de la foi JFC bisika mo ya motala ndenge na ko zo possession. Dans la possession à cause de la foi 9e édition awa l'espace oyo l'esplanade ya palais du peuple nazanga te bongamaka yaka peu importe ba problème aux ana yango eza problème ya maladie ya santé onga nazwaka visa te nga nazwaka mukanda te talanga ba problème kilikili bakanganga na famille yaka awa kokozwa délivrance poto ko bondela elongona l'évangéliste international le révérend pasteur de la foi to ko bondela pe ko tatola bonheur na Nzambe au moins loboko na Nzambe yaka na kontima tambulaka na kontima mema famille mema bandeko na yo mema libota mbabo yeto sambela bongo ba voisin batika mema na ba voisin station mema quartier mbiba yaka na bango tokozala awa toko bondela elongona mombu na kolo le pasteur de la foi le 20 et le 21 juillet awa na esplanade ya parler du peuple oko tatola bonheur na Nzambe Jésus Christ Nazareth Nzambe akondima tata na biso mayata ana zi possession boy nakota na kati nakenda suko sambela na kati pona zo possession bana notre père biso yeyo mosakola mino yeyo te nakena kati évangéliste Jean-Paul Mayata oh boya boya kozali kobengisa bino otikala na kote ya kato sangana eponi nango pe eklezia te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV oh boya boya kozali kobengisa bino otikala na kote ya kato sangana eponi nango pe eklezia te Agence FB Business International Otindi Biloko et la vérité FB International balobi le 27 au ba clôturer conteneur c'est-à-dire ba kanga conteneur pour eya Kinshasa wana mutuka bis voiture amute moto vélo ba carton bilamba tonini contacter papa Fiston Basende pour FB International eya kana assurance nyonso lo ono ya na kimia oke maringa septande na Kasavubu au retirer yango sans problème FB International batika le 27 au ba clôturer Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi